soki ezotambola basheri bazokwea mayanga kokamwa bandeko ndeko mobali oyo abimi alobi artiste comédien Buibui asunduela mwana na âge ya 4 jours akima. Buibui nzoka atika mwana ya 4 jours akima. Qu'est-ce qui s'est passé? Buibui atikela ngai mwana ya 4 jours akima sundola mwana. Mwana ye kombo na ye Patricia akima sundola mwana Buibui. Artiste na bino comédien Buibui akima sundola mwana tikanga la mwana 4 jours. Na kolisi mwana yo akomi na 2 ans. Makambo o ndeko azali koloba ezali ya solo to ezali le kuta, c'est ce que nous allons développer dans cette émission, mesdames et messieurs. Nani a filmaki Denis Lessi, pasteur pétage na boîte de nuit en train de chanter. Est-ce que après ça autorisation, toi après ça autorisation chanter? Ata bo filmer ye alobi zamba liboso te ba filmer po ya kota kana na boîte de nuit. Makamba lobi to kolanda yango kaka na émission oyo. Etala sous pasteur oyo makamba ali koloba. Oyo zali liteya to zali nini? Ça dit que pendant que je suis en train de parler là, une fois que tu es en train de regarder à gauche à droite là, je te chasse comme un chien et puis tu sors. Quel que soit ce que tu penses que tu peux être. Et voilà. Ici, on est chez Dieu et l'homme de Dieu est là. Et voilà. Donc tout le monde prend ses calmants, tu t'assois tout droit et puis tes oreilles de lapin là, tu tires ça pour écouter ce que je vais dire. Si je vois quelqu'un en train de s'amuser, te chasser comme un chien, tu vas sortir ici avec la honte. Et puis si tu t'amuses pour résister, il va te montrer que je suis homme de Dieu, que je ne suis pas pasteur. Musique ezali son agréable à l'oreille, bande kobota la dio oyo ya human being to na mutu ayosa na mbwa moto azobeta kita mbwa azali koyemba bisengo babimisi jeune fille oyo nyoka na nzoto na ya bomwasi epa ya prophète Ezekiel Bishimira te ezali ya lokuta to ezali ya solo yoka na témoigner. Les développements de ce titre dans cette émission, mesdames et messieurs. Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika news to bozwami. Merci la confiance pe fidélité opesaka na programme oyo. Et pas wapi biso na bino to kuta na kapona ko solo la d'abord pour la kopesa bino information makambozo le kabongo dans le monde entier en général mais particulièrement ko informer bino batuna biso to bandeko na biso ya Mangala na ba chaque fois mission oyo za pona batu ya Mangala basaka ba congolais ya Kinshasa te ya Brazzaville te kaka bangolais te. Même bandibu, oh, nous sommes à Lingala, aux la Burundi, aux la Nai, aux la Camerounais, aux la Ivoirien. Programme la Buno, Yango, Esikara, Pito Betaka, Masolo. Toko banda émission, oh, on a Sengo, Tikato souhaité, joyeux anniversaire, to bon anniversaire. Namosali Nanzambe, Moumbu Nanzambe, apôtre Charlie Moubiala, visionnaire, l'église Jardin d'Eden, Nabetrams, cher apôtre, Mela. Moi, un PDV pour votre santé. Lia, les lots mbota yo. Na sengi na bana nyos tout ya Jardin d'Eden. Boluka moi cadeau spécial pour la père spirituelle. Apôtre Charlie Moubiala, joyeux anniversaire. Ngana benga kaye apôtre ya aspect, paix à tendance. Okomi hein.
malgré qu'il y a apôtre mais forme kotika te pour apôtre Charlie Moubiala les qui propre ya kin kesere menea bokomi hein voilà donc joyeux anniversaire à vous apôtre Charlie Moubiala visionnaire ya église jardin d'Éden. Tofandi bandeko vidéo moko ezo circuler dans les toits des réseaux sociaux na TikTok na Facebook partout ndeko mobali moko abimi na bébé moko ali koloba ke bébé wana tali bébé artiste comédien na biso Buibui oyo akena nsango artiste auto sepelaka na mingi mais ndeko wana sali ba réclamation lobi Buibui atika na mwana ya 4 mois je ne sais pas mwana ya 4 jours donc Buibui a boti abimi na hôpital. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, Akimi, Mobali, Oyo, Jo Oyo, Azalaki Mobali, Akima qui pona nini, on ne sait pas. Pour nous appeler ba raison té. On ne comprend pas. Pourquoi est-ce que Buibui ici c'est vrai, Akoro Kima, na mwana, Akoro tika la Mobali na mwana, na ebité. Tant à combattre déjà qui Buibui, tout temps Azalaki avaki a commis na Buibui té. Bon, tant à combattre déjà Buibui, okotika mwana na yo pona nini, na intérêt nini. Qu'est-ce qui s'est passé? Ata peut-être au monde qui mobali wana à ce niveau na yoté. Il fallait que mobali à niveau mususu. Il a fallu abandonner sa fille. Mwana kitoko na kombo ya Patricia mwana ya 4 jours. Ndeko mobali oyo abi akolisi mwana wana mwana koksi 2 ans. Ali ko senga na Buibui aya yepe siko aza charge ta mère ya koboko la mwana. Tout na ndeko oyo ndenga zokoloba et puis tozonga. Bonjour à tous, bonsoir, baope bonjour on a botou. Na linika on appelle Sabino message moko pona artiste nabino, comédien nabino, Buibui. Buibui azalaka mwasi na ngai. To banda ko vivre na ye. Buibui atikela ngai mwana ya 4 jours akima sundola mwana. Mwana ye kombo na ye Patricia. Akima sundola mwana Buibui. Artiste nabino comédienne. Buibui. Akima sundola mwana tikanga la mwana 4 jours. Na kolisi mwana ye akomi na 2 ans. Mwana ye. 2 ans. 2 ans. C'est-à-dire na zoloba. Population yakini soki bokutani na Buibui. Bo pesa ye conseil. Aya kozwa mwana na ya kozongela mwana na ye parce que ngana bokoli déjà na yebi ke mwana ra déplace kota papa na kota mama aya bokola mwana na ye na boya yete yende mutakima ngai na boya yete mwana na ye yo kombo na ye Patricia très belle regarde c'est très belle yango na zoloba boya tala mwana nda zuia kokani na ye makasi bota ilongi na ye vraiment ya Buibui artiste nabino Buibui. Merci beaucoup message ekei Buibui ya kozo ba responsabilité na yo ngai ex na yo nebi ke tozaka susté mwana na yo s'il vous plaît merci beaucoup. Vraiment ça fait mal si c'est vrai que histoire osé al solo Buibui tika mwana fait rapidement maman ozonga pour récupérer mwana na yo et je me pose la question ce qui réellement c'est vrai que Buibui tika mwana ndengo wana étant maman pas ça moi qui maman wana akoye kozonga te ayebesika kozwa mwana wana atika mwana wana ba raison nini yemoko ayebi est-ce que vidéo eza solo to écouter to kozonga lisusu to ba précision pona koya ko yebisa bino vidéo mususu pe ali kotambola na réseaux sociaux oyo ya pasteur to prophète Denis Les na kati ya boîte de nuit oui to moni na boîte de nuit nde bozo mona wana pasteur pétage azoko bina na ye aza à l'aise batie ba champagne liboso wana donc azoko mela na ye mais ngana moni loko oyo ya grave ça parce que ye moka loba kiango déjà amelaka 20 pour la santé akotaka mission to vision arche de Noé za pour akotisa ba bungi ndenge fio na zobina mutaka ndingo wana alors soko bengi ba fio en église peut-être bakoboya bakolingo église te soko ba église bakolata femme moko bakolata to en anglais decent woman au mona ati pe na liputa roba munene ya mulai e bombi nzoto aye kosambela nzambe yango abokeba bandeko o ba fio monaka aye l'église alati robe ya mulai alati pe na kitambala bango soko na nene bango basalaka ezalaka mbilinga mais peut-être yene ngalo baka mission na ye abi attaquer bango kuna esika bazali
na boîte de nuit poate ya bango beto sepeli pe to mona kati kuna ndembu ya pétage zo beta yimoka ba ndembu ya pétage na yiwana eza ndembu ya nzambe bon ndembu ya nzambe pe ko beta na bar ba beta ki na bar à l'occasion ndenge ba yambaki ye to ba beta na bar déjà poto yebi ke soki artiste moko songolo aye na bar isika wana pona ko sepelisa ye pona mémoire na ye ba tiaka musique na ye donc ba tiaki yango na mémoire ndenge de ndesa zalaki wana to ndenge to asenga yi pétage et puis en fait moi je me dis azala sans crainte hein azoko banga bangata afani na ye normal et pas azoko loba pe sepele za normal pour na ye oya ko filmer peut-être ba ko filmer ba yeke ko bana réseaux sociaux azaki na société et ça normal est-ce ça moyen na ye ya osala pour promotion ya album na ye pétage wana ye moko akoye batala mo extrait ndenge azolo ba et puis tozonga susu Voilà, là c'était les prophètes de Nulesi. Donc ça n'engage que Yue Moko. Tambola na mokilo mona makambo bandeko na sibino musique ezali sont agréables à l'oreille. Musique qui parle langue té. Ce qui parle langue, mais le ba faire ba fali, ba Weranson, ba Jibé, ba musicien congolais, ba Kofi Olomide, grand mopa que je salue depuis les États-Unis, ba osala ba siksi on a té. Donc musique ezali sont agréables à l'oreille. Nenga na se plakanga na petit oemba Tanzania na emba na Swahili arapara na Swahili on s'appelle clip la Kofi Olomide ça ka so agréable à l'oreille c'était très bien tala de tout monde ba image wana ndeko oyo azobeta guitare mbwa azoyemba bandeko ndebo mona image wana kotela oyoka et sepeli singai na ebite image anga komi na réseaux sociaux ndenge nini ba te pour la caption nini mais na moni yango kitoko mingi donc mbwa pena azoyemba muto abeta guitare et puis mbwa azoyemba na gamme okoza kutu batu mususu te pena pesi gamme obeta gamme to ba na hors gamme moi pena yembi na gamme c'est que bien yo ka musique est-ce que ça agréable à l'oreille te pona yo là non mo extrait Voilà. Donc moi là c'est petit singa makasi ya sali peda dio mbwa na mutu mbwa zobeta mbwa zo yemba et puis mutu abeta guitare c'est que bien. Guerre à Est oyo qui nous a été imposée par nos voisins les Rwandais, les Burundais, consorts le bagaba touti ima l'empire touti ima poto yebi objectif na bango balingi ba conquérir Afrique centrale d'abord. Et puis barozo Afrique baba do kunzeyango bango basa minoritaire lelo yo génocide à Rwanda et comment ki lokola ba ndeko tambo na kona na plateau d'or la disque no ba bomi biso belé ba bomi 6 millions ceux qui de Rwandais tout ceux qui veulent combien de millions mais nous on nous a tué plus de 12 millions on a violé nos femmes nos mamans nos grands-mères ba tout bazo ko kufa pour la guerre est oyo ba Rwandais basa en tête ils ont fait ça passe ya ko sakala te bandeko alors la cadre wana oui ce monique déjà ba FRDC ba ali ko beta déjà ba récupérer retour déjà bazo kende ba récupérer presque partie oyo ezana maboko ya ba ngunda pardon ya banguna M23 sous couvert ya en fait je voulais dire ba Rwandais sous couvert ya M23 alors ba diaspora précisément en Afrique du Sud ba ki non comme ba moni ba ko ba américain ba ko sala aventure ba ke dominer à côté ya Russie pour Russie na kele ko aider ba malien les lo guerre na Mali et si to moni yango na ba Burkina Faso kuna RSili alors ba sud-africain ba congolais ko ba en Afrique du Sud ba kele ko tika memo na bango na ambassade ya Russie na Pretoria awa na Afrique du Sud pour na Russie et kota makambo wana soki et ko ba un mot et voter to oya ko appuyer biso pour na to benga na banguna na ma belé na biso kobo ça que Russie ndenga aliwana azala ki par ba pays o ba voter qui parle ngona embargo ya Congo donc ba russe ba ça la bonne foi ya ko soutenir Congo je crois même wana pour ambassadeur ya Russie na Afrique du Sud yemo ko soit qui en soit comme c'est le président Poutine si on fait quelque chose je crois et que ça là très bien ça là moi extrait oyo ya ndeba ne ko pesa memo et puis tozonga
remember that. And we are tired of these people of Africa. 20 million people dead for it. Our resources is coming every day. Million of diamond, coltan going away and people die. You get nothing. Just weapons. The approach of the United Nations is wrong. We are tired. Thank you so much. Thank you very much. Yeah, thank you. Ya tout à l'ambassade à Russie, tout tika même un homme parce que ne ba M23 ne ba quoi agresser biso kuna na est en tout cas to yawa awa sima biso ambassade à Russie na ba congolais OK ba congolais nyonso to ba sepe na loko ya auto salia to ko senga aide na Russie ba kota no kana biso ka ba congolais c'est trop to ku fi belé. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment ba congolais nyonso o bazalaki bomoni eleki très bien vraiment. Mais les alaki toujours contrôler la situation. Maramignon c'est l'équipe bien. Nangolu Yanzambe. Le bituroyo. Maramunar ici. Kopedo si la na ba Rwandais. Na ba Rwandais cop ndé aussi là. Merci beaucoup. Yeah, merci beaucoup. Kopedo si la na ba Rwandais. Ndé comment message. Yeah, even as young we need peace. Nous voulons la paix. Je suis l'enfant de Goma. Je veux la paix, je veux la paix. On tue nos parents là-bas, on tue nos fils, on tue nos mères là-bas. Nous voulons la paix. Balongwa na Congo tolingi bango te. Bakende. We need peace, we need peace. Moni bakende. Poutine, il faut aya. Poutine azonga. Poutine yeyo. Moni Poutine. Il faut Poutine aya. Vraiment azonga Congo. Tolembi ba massacre belé. En Afrique du Sud hein. Ba massacre belé tolembi na Congo. Tolembi. Voilà, merci, je crois guerre Oyo, ça va bientôt se terminer, ça a été long et populaire, Nenge Mouza Lobaka, mais Malobasuka Mouza Laki, elle va retourner où elle a commencé, donc guerre Oyo, et Kozonga Tikuno na Rwanda, na zolo bango chaque fois, Tokoti Bonati na Kigali, devant Parlement, devant Palais présidentiel P. Tout ça les gars, bah selfie gars boy, Kenoto Yaki, Bosa Banda, ka Rwanda wana. Voilà. Bande de la image siko la jeune fille au Bogomon na sika bo jeune fille oyo serpent abîmé dans notre mango ya bo moisi na sexe. Prophète Bishima Ézéchiel assemblé qui pona ye to éviter qu'est-ce qui s'est passé serpent la butaki wapi mais tangu basambeli pona ye serpent abima ki wana te serpent ko bima na douche de commencer lobi na ko sokola kaka boye to na sokola na monika ka nete loko mo toucher na nzoto eko toucher na nzoto et puis tabo na bimi na bangi tanga bimi libanda aoki somo ba bulumbu azongi na douche boye amona sama koloko e toucher ata la boye amoni nyoka e bimiye na se makolo après prière ya Bishima. Qu'est-ce qui ne va pas? Nyoka wana kota ki ndenge ni donc ba fie bele to mona awa basana ba problème na CPI na ma prédication oyo Bishima ali koloba. Au comment on peut être vu na yo so bunga te vu na yo et ça les hauts et les bas au salaka likambu moko boye balakela yo mabe to oyiba ke loko ya mutu muninga pesa kwa loko boye ko songisa surtout ba fi o basalaka defi sangai ye ko defa bilamba do bona ka yedo fi pena ya Android ko defa bilamba oyebi état dama mutu te mo defa lamba na ye OK olati oyebi te omilati sinini. Mama moko bueno na sepla na fio na mingi so na ke Dubai na ke Asie na ela ka bilamba mama ile bilamba ka ndengo wana ile ko asana nzoto na oyebiti donc tala fi o ba misie nyoka na nzoto et pesi somo ya ko sakana te yo kana ndenge moko yo témoigner to kotela yo audio pour la ko protéger image to boy bota la vidéo wana depuis que boy ba régulation à YouTube mais yoka ndenge moko yo témoigner par audio mais photo na ye ya ngwa to ti ndenge ngo témoigner et bon to zonga susu Francis, OK. Zambe ya prophète Ézéchiel asalelaki yo nini parce que maman memaki yo awa lekaki na délivrance eloko nini omonaki ezalaki na ofisi ba douche asanti elo moko etouché na dorsale bozobaluka obaloyoka sali pour mpasi
ebimaki na sexe ezalaki forme ya nyoka ntango bamemaki se ntango bazochasse esprit namonaki serpent ebandeko bazalaki wana na bande koloba molimo ya nyoka oza na nzoto na ye bima na nkombo na yesu ntango apengani esprit ya nyoka na nzoto na ye epi akendaki nde na kati ya dushe ntango akomi na dushe bandi koyoka libumu mpasi ake kosobola ndenge ezalaka kosobola azosobola nde aye komona nyoka abimi ye na sexe. Amen. Ovani mpe na kimia okopetela yesu na papa. Amen. Tala une petite fille comme elle, mais Satan a parvenu kokota eloko moko ya mabe na kati na ye. Bongo sikoyo milimo eza na nzoto no mokolo soki nasimbi yo awa oza ndenge. Alléluia. Serpent wana abanda kotrouble ye abanda kovalisa mama lekimia te un moment oyoka esprit etingi abimi na ye akini alali nde mpe libanda ekomona bana mosusu omoni mwana azobanda teti obia bato osala lokola mobulu yoka lisusu mpe eza nini o eza dia. Alléluia. Je priais pour une fille comme ça azalaki na ba 11 ans abanda olala na ndako te esprit mabe banda koutilize etango abondela mpona mwana mwasi wana mokolo na conscience nezonga nzoka mwana na mwasi ayibaka livre ya mama moko mama na lakela bango na interna nde esprit alekota ye lelo mpenza yo ozomona vi na yo ezobonga te par exemple eza na eloko moko oyo eza na nzoto no peut-être yo oyebi te donc ndenge azalaki esprit ya nyoka ezalaki na kati ya nzoto mais esprit wana epimi nyoka reye mais nyoka wana vraiment botika ebomaki ete la télévision. Alléluia. Amen. Et ça, on passe sous ce yoga, on va voir ça normal. On fait ça dans le sein. C'est pas. Yoga, on a maintenant ça la pousse à déplier dans la catavine. Mais les hommes dans l'aïe à Kambouli. Vous mettez les sur ma moto. Il y a mon ami à partir de où on va nous faire le protocole. Au salaire. Tu es très jolie fille, hein? Félicitations. Maman n'a pas dit, hein? Maman n'a pas dit. Ça m'a pas pour la. Au bout du monde, il faut voir. Et mon frère, vous s'en allez. Alléluia. La vidéo, on va nous faire le protocole là. Ici, dimanche, à ça le protocole. Et nous, vous avez à ça le protocole. Alléluia. Il faut s'aider ensemble. Nous avons été au mobile à Kano. Souka. Oui. Dans l'ensemble, et Dieu va t'aider. Amen. Je vais prier pour toi. C'est la que vous avez 38 ans. Nous avons la 2005. 17 ans. Hein? 17 ans. Donc, au Sapena et Bandini. Yo pena no komeli to sana soli kaka o sédicien na via libali et au komi cancer mais pourquoi maintenant le cancer ça n'est pas ça pas limio aux ana grâce ensemble mais kanga mananza pour ka Satan ils ont ma pose à zopo ils ont ma émotion yo ka aux ambazo ibisayo au moment na loboka za na vie na yo je peux prier pour toi. Fermez les yeux. Voilà. Joyeux. Je donne son nom vers toi. Fais-le-la comme tu veux. Comme tu viens de la délivrer. Comme tu viens de le sauver. Continue encore de le sauver. Au nom de Jésus. Voilà,
et puis si pas si bandeko ba image aboyi on a besoin comme on a image wana yo benga na privé to continue de image wana on a ndenge nyoka pena zo bima mutu na kati ya nzoto et puis si pas si ba image yango totala yango pe belé mais siko en réalité prophète Bishima abimisi Ézéchiel. Voilà. Ce que tu sais que tu peux faire quelque chose. Ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas le faire. Est-ce qu'on me suit? On me suit? Parce qu'une fois que quelqu'un est distrait, je le fais sortir automatiquement, je le chasse, quoi. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Ça dit que pendant que je suis en train de parler là, une fois que tu es en train de regarder à gauche, à droite là, je te chasse comme un chien. Et puis tu sors. Quel que soit ce que tu penses que tu peux être. Voilà. Ici, on est chez Dieu et l'homme de Dieu est là. Voilà. Donc tout le monde prend ses calmants, tu t'assois tout droit et puis tes oreilles de lapin là, tu tires ça pour écouter ce que je vais dire. Si je vois quelqu'un en train de s'amuser, te chasser comme un chien, tu vas sortir ici avec la honte. Et puis si tu t'amuses pour résister, il va te montrer que je suis homme de Dieu, que je ne suis pas pasteur. Et tu as été mal élevé dans ta famille au point où quand tu es assis, même à l'école, tu as été tellement distrait que tu n'as rien connu dans la société. Tu viens à ça dans la main de Dieu ici, là, il va te mettre au pas. Tout le monde, tout droit, puis tranquille. Sinon, dehors. Avec moi, on ne joue pas avec Dieu, on respecte Dieu. Voilà. Tu ne le vois pas, tu ne crois pas, tu dégages. Nous, on croit à un Dieu qu'on ne voit pas et puis on le respecte sans le voir. Toi, tu ne fais pas partie de cette famille, de ce lot-là, tu dégages. Tu te fais voir ailleurs, c'est tout. Donc, tout le monde, tout droit, est bien concentré et puis tu écoutes. Et puis, si tu poses question, tu vas répondre. Tu ne réponds pas, il te chasse. Tu n'as rien à faire ici, tu n'es pas important en fait. Et voilà, c'est comme ça. Il y a des endroits où ils ont besoin des gens pour remplir leur église, même les trucs là. Tu peux partir là-bas. Ici, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Ici, on a besoin des gens intelligents qui savent pourquoi ils sont déplacés pour venir dans un lieu. OK? On n'a pas besoin de moutons ici. On a besoin des hommes réfléchis qui veulent savoir, qui veulent apprendre pour grandir, pour évoluer, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie. On te parle des choses qui peuvent construire ta vie, construire ton avenir, qui peuvent te bâtir. Donc, du coup, on n'a pas besoin de t'interpeller pour que tu puisses doubler de silence, d'écoute, pour pouvoir, n'est-ce pas, suivre. Quand tu es mal éduqué, il faut apprendre l'éducation en suivant d'autres personnes qui sont plus intelligentes que toi. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission. Tosuki awalelo, ici kapi toyaki lelo tolaki sibino ndeko oya lobi buibui atika na mwana ya 4 jours akima pona nini boki ba raison to kozonga susu soki buibui peut to jouer en ligne pas expliquer biso pona nini ye atika mwana na ye ndengo wana botalaki susu Denis Lesi prophète prophète à pétage na boîte de nuit atana ya l'aise azobi na na pétage nzembo na ya azobela ne ba whisky ba champagne et ça na ngo normal to mona ngo grave te po ya melaka na ye déjà to la saki bino lisusu comment est-ce que ba congolais ba kendaki bongo ko déposer memo na bango na ambassade ya Russie na Afrique du Sud précisément na Pretoria ya pa ba ligi Russie et soutenir ba FARDC pour la guerre wana est et sila bota lisusu comment est-ce que mbwa azoko yemba muto obeta guitare quel dio mbwa pena yebi na gamme ko le kabatu. C'était très bien, Bolandi. Et puis, pasteur Bishima, prophète Bishima, comment est-ce que Abimisi, jeune fille Moko, to jeune fille Nyoka et Bimie, dans d'autres bango, il y a beau moisi. Bande koto partager ka émission, papa fiston, to partager ka Radio Lokole, et sa chaîne Nabino, et chaîne ici, puis to zoaka information, to zoaka mateya, développement, culture, news, tout ça, awa, na Radio Lokole, te partager, bandeko. Alors, à chaque fois, si vous avez une émission, avant, on la partager, nan. Ce que vous avez live, au partager, pour la bandeko, bakota, et belé. Voilà. Merci, na mamari na umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbi René Virage, coordonnatrice de la chaîne Oyo, Radio Lokole Télévision, mais aussi Radio Lokole TVD. Vous s'abonnez, rappelez qu'on a les chaînes Nabiso, vous s'abonnez, na Gigi News TV, on a partenaire na biso to travailler nango, bo kene pe suko s'abonner et pas il y a Irène Bundes TV, maman Irène, maman oya tika maso na défaut. Bo s'abonner pe pa na ekuna
bozo tout nebele mais papa fiston ngani chana mama Irène Bunga tout monde a sous ministre de vérité TV TT ministre de vérité TV et ça souté comment Irène Bundes TV donc so beji Irène Bundes TV mbala moko okobimana o s'abonner et pas ya mama Irène bota na solo ya kafu kuna na pesi pe mbote na cœur sensible moi si o atika bote na défaut te bongot mbote na binonos tout voilà. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis à partir de là où vous êtes. Grand coucou à toi. Un clin d'œil spécial à mon ami Papy Gain de tout le temps. Tout le monde à bientôt. Restez branchés. Nous vous retrouvons demain avec un autre numéro de l'émission Radio Le Collet, ma solo aussi, votre chaîne Radio Le Collet TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Une famille fashion, donc la mouki a volé la dame pour un peignoir. Dans les papas, la bonne sur ma vie, il y a une famille. Voilà, c'est un bâtiment. Une famille, au moins, si nous c'est une famille, quoi, c'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau, un képi, une famille. Les ensemble, une famille, on a été. Ensemble, mais pas moi, ils vont à l'autre. Là, tu peux aux la petite. Là, relax. Voilà. Nous sommes plus une famille. Petit, c'est une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on peut consommer Congo. Une famille à Congo, on peut consommer à Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous sommes à la Congo. Comme on m'a dit, les bâtiments en bout là. Moi, ça m'a accompagné quoi. Moi, chacun au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant pour la bembele, je suis beaucoup pareil. Pour jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de voilà. Une famille, c'est que Mouni, hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail basé.